nyonso ba tout la télévision to yebi nani oyo azana faute. Et puis nani oyo aza ko s'appuyer énergie na yazo zwango na guerre oyo. Ah oui. To yebi. Ah oui. Ah oui. To yebi. Pour que ala ki sabiso que réellement ça a besoin na monter a sanctionner muto ko leka fini na kombo na ngai na porter plainte. Très bien. Est-ce que ça normal? Ça bon, tout le monde est fanatique. Mbondo, on peut l'identifier. On le connaît. Quand il se permet ailleurs le Bamakama, bongo na kombo il y a président Elombe. C'est pourquoi je dis président Elombe azwa ma finga nyos o baba kuku ba fingi acha de côté. Donc pasteur de la foi à intervenir en tant que papa oyo aye pour que asangi sabana ya conseiller bango. Très bien. Et à la fois comme les pères oyo aye pour nako chatuer. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, les amoureux, il y a émission Oh le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi c'est votre frère Tadingala, par le devoir m'appelle, oh ils ont la 4 na bino, il y a quoi informer bino na temps réel, surtout na makambo bino bolinga kamingi. Actualité et zoko dominé justement jusqu'au jour d'aujourd'hui, nangambu ya ba comédien, vous savez Onyo soto salaka awa, onyo soto lobaka awa, et quoi yaka vraiment na ba mabele o ezalaka na ba mbuma ebele, oh mabele comment dirais-je, fertile en fait pour et produire bambuma kitoko quoi. Nous sommes très heureux d'y akozala parmi bino et puis kokanisa été ba message na biso ezokoma na ba place oyo esengeli. Hier c'était le rendez-vous de tous les comédiens et pas il y a papa Nabiso le pasteur de la foi. Oyo ba nyonso baba yebi que c'est un comédien oyo apesa vie na ye na losambo akaba ki bolenge na nyonso na ye et pas ya nzakomba. Voilà tozala ki wana une façon ya kende kozula bino ba information na makambo bolingaka mingi et principalement le papa a s'adressa ki na maman Bellevie na maman Sila ba réaction ya bato après juste message choquant il y a pasteur de la foi tomoni maman Sila Bisalou a dit communiquer kuna awa bokozwa intégralité nango bokozwa pena réaction ya moko ya ba réalisateur amboko na biso comédien na kombo ya Dieu merci Mondirba to moni pe maman maman Ursule Pechanga pe asala ki message puis communiquer na ye pour dire na ba congolais nyonso na ba cinéaste nyonso na ba nyonso balinga ka musala ya sala ka balingi kimia balingi pe kota na banda kuna biso na ba vie na biso nyonso. De l'autre côté aussi batou ba interprétation ils ont continué ba vidéo et ils ont salema mais en tout cas nous demandons na bino nyonso bozwa chance pe occasion ya kolanda émission au du début jusqu'à la fin. Et aussi j'informe aussi c'est que papa Nabiso Mayata Asalaki Lobi l'homme de Dieu Nzambe Abatelaye. Je rappelle à tout le monde que le 16 mai 2023 Bellevie Kandi Oazali Tokomi Kobengae la reine ya paix Asalaki pe message mokoka ya lolenge oyo une façon ya kosenga kimia na banda kuna bino na musala na biso pe bisika nyonso esengeli. Voilà, je serai avec Dieu merci Mondirba na plateau nanga une façon de bien faire notre travail ce qui tolo ba langage moko na équipe technique. Prenons d'abord l'extrait à film na bino fille mère et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Yeba mingi mingi mobali oyo abimaki na mwasi na yo ex ya madame na yo ayebi ba faiblesse nyonso ya madame. Obi constant ça ni mutamusala maboko na kitu sa sérieux ça sauf quoi faire peut pas que na muto mutu take okata na ndako. Moi si nous surtout kaza na relation na ye azana mobile na ye ba yebani ça fait plusieurs années ba famille pe yebani et loko au moins si a souhaité kana stock ezaka mobile ba la ye. Vraiment, ceux qui la Bible, Lazare ont prêté parce que Francis Capota. Et là, on est là. Parce qu'il y a Bota. Non, bah, moi, c'est mon tête. Eh bien, on s'y quoi? J'avais dit non à cette relation. Est-ce que yo penana tata mwana na yo aussi bon kabwana bien? Yo na tata mwana na yo soki bokutani ba sensation na ba sentiment ezala te.
Aza prêté, est-ce qu'on peut en la quand? nayebi te yo natunaki nazela dans 5 ans te attends 5 ans leke belé nazela ta 2 ans. Désolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà taillé mon chemin. Pardon? Eh oui. Taillé quoi? Mon chemin? Chemin, ça veut dire, donc spécifie un peu. Mais je suis allée voir ailleurs. Tu veux que je te le dise comme ça? Voir ailleurs, donc ça veut dire... Que toi et moi c'est fini. Misala, oh misali trop na batumba. Misala na mosa libala. C'est quoi ça avec toi? Moniko ba tuba na bolo ba pourquoi? Pourquoi ni ba tuba ba lobaka? Lokwa moi ça bota o mona ke egola kisake yinga na bota ka te yo za na mwana. Sani. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi voulez-vous entrer dans la vie des gens pour l'embrouiller? Bon, voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. Je pense que vous avez compris, c'est votre film Fille-Mère. Allez vous abonner massivement sur Belleville Télévision. Bisika abonné beaucoup de conseils à Malamu Oyo, Makamba Malamu. En tout cas, beaucoup de la déçuté. Nous avons déjà plus de 216 abonnés. Gloire à Dieu, c'est grâce à vous que Moussala Nezo continue comme ça. Comme d'habitude, nous avons atteint un problème dans mon côté. Tout le monde est famille. Voilà pourquoi il s'appelle Dieu merci mon dire de façon on peut se dans nos beauté pour banda émission Dieu merci, bonjour. Bonjour Tadinga Lapa. Bonne santé. Ça va très bien. Na rythme ya donc voilà. Donc ta réaction par rapport il y a message nano il y a pasteur de la foi Oyoka Kiango a bengi tout le monde. Asengete Kimia Ekota Nakati ya monde théâtral na bande konabiso ya ba journaliste yo en tant que comédien réalisateur. Ta première impression était quoi? Des merci mon dire. En fait, ceux qui déjà je salue tout le monde, abonnez tout à Top Media, très bien. Télévision. Salut. Famille Libota salut, les Abakouk salut, le Pêche à Love salut et voilà, les étoiles de Bobo et tout le reste. Voilà. Na émission na omoko awana lobaki mabezo continuer parce que batu oyo bazo sala malamu bazo linga ko se manifester. Très bien. Voilà. Quand nous avons pris l'initiative de se manifester, biso to a juste été. Mais tozaki au moins un jugement par rapport à Makamonio sur les cas, tozaki na angle mususu ya perception. Très bien. Quand nous nous sommes dit que nous devons intervenir. Parce que tu es belé oyo bazo intervenir dans l'émission ya kofinga et consort et ça ba comédien déchu make-up na comédien simbate fala comme ta réalisateur net ba biso ba tout soit comme ta au comme a se transformer dans chronique foiti a commis ko insulter a ola saka ba valeur o yazanango. Très bien. De ba valeur na yeza insulte. Très bien. Tant que biso bateau tous en valeur mususu doit être se manifester. Très bien. Je crois que l'élo au moni ba résultat pasteur de la foi a s'est manifesté. Je pense que l'élo message à pasteur de la foi pour nous réunir ba comédien. Moi je vais demander na public au batala abiso il faut pas remercier yo Tadinga Lapa. C'est grâce à il y a plateau na yo de permettre que ba mikolo ba kanga ki monoko ba intervenir. Pasteur de la foi a intervenu. Donc, pasteur de la foi à intervenir en tant que papa. Oyo aïe pour que Asangi Saba n'aya conseillé bango. Très bien. Et à la fois comme le père oyo aïe pour nous châtier. Très bien. Père aïe pour nous châtier. Ouais, mais le fait déjà ya ko loba que si la na belle vue ba benga été na ba film na bango. Te tozo ya wana. Et ça sanctionne. C'est pourquoi je dis. Aïe na ba forme wana mi balé. Pasteur de la foi accueilli comme on a si là, selon Badir Naé, si la EBC bazan a problème t'es na belle. Très bien. Accueilli comme on a Bellevue, Bellevue à lobby bazan a problème t'es na si là. Bango nyon so bazan a problème t'es. Très bien. Donc, moi j'ai dit, il y a une petite hypocrisie na Badir na bango. Kolobake ba fan na biso nde ba se déchaîner ba komi ko tout anisa mitou
c'était plus simple. Il y a aussi la vidéo que ça va faire non biso mi balé biso yo tous un problème. Il y a une émission précédente qui est pas na yo. À moins que ça la business. On balé ba yo kanito créer business pour mutu musu soit kotate. Actualité ça autour ya ba chaîne na biso. Na lobaki on a des émissions no moko. Très bien. À moins que ça la business. Mais ce qui est ali vraiment ba yo kanate. Mais c'est plus simple. Pas de problème. Ok, si là, le quoi besoin de ça message, il y a maman belle fille, na maman si là. Voilà que ça biso que c'est la dernière conversation na bino. Bino mi balé mon quoi souka bosola qui zaki date nini et puis bosola nini parce que boza bananda kumoko. Bosola nini. Dernière fois bino mi balé bosola qui. Voilà que ça biso c'est bosola nini. Mais c'est pas aussi donc important parce que le président, le pasteur de la foi s'est déplacé hier quoi moni maman Belvia moni maman Sila ba sololi et puis ma solo na bango ya ngonde sala qui était abengi sabatu nyonso babaya na église pour le message important donc salemaki mokolo ya lobby. Mais lorsque d'abord tu as vu que ba président Esobe ba kendaki ba président Fiston Saï Papa Lombe papa Masumu la reine ya paix Belvi Kandi aussi était là tout le monde qui ba maman étoile ba maman belé ba maman Karine Pala ba Marina Laba bande ko belé bazala ki wana et il y avait l'absence totale il y a maman Nabiso maman Sila. Selon toi na kimia o tozo ko luka na kimia o biso tozo ko belela est-ce que ekoyi pe ko zala hypothèse aujourd'hui que beaucoup de personnes ba mekape ko tche sous ba doute na mitu na bango que nous sommes loin d'avoir la paix entre ces deux bateaux ikono ya makasi ya théâtre ya mboka na biso actuellement. Je pense que pasteur de la foi a fait cet exemple. Oui. Moi je t'ai dit ici, pasteur de la foi a agir le rôle à papa. Oya pour nako sangisa, nako conseiller, après agir le rôle à papa oya sanctionner. Très bien. Que na ba film na bino, bo benga kanga ité. Sikoyo. Tozo c'est la président Elombe en tant que papa ya bato bazana kerel. Abenga bangwa sangisa et puis a sanctionner. Tozo c'est la président Masumu, Oazali président et association où ils ont réuni les comédiens ANTPC. Abenga bango, a ça la démarche au pasteur de la foi sali, après a sanctionné. Tozo c'est là président Saï, Oazali président et mon vivant, président Saï, salut à toi. A ça la même démarche. Mais moutuna moutouazana mayele nae. Très bien. Et là, au place nga na moni oyo moi démarche wana eza na moi problème eza wapi. Tadi na lobaraso batu ba obunda et là liboso za ko kabola bango. Oui. Mais après ko kabola bango boko tika bango bongote. Il faut bon même moko mupanzi tadi si bo bunda gina mundir ba yo zala ki na tort. Et là ko boyboza non a raison. Mais place boy il fallait pas au coma. Très bien. Toi tu l'as fait avec moi. Il y a oza non a raison mais au perdre raison na yo parce que au coma qui na étape telle. Passe au pasteur de la foi, fala sala, ils allaient qu'il fallait sanctionner Bangomi Baleti. Bon, peut-être qu'il y a en tant que pasteur, oui, à sali juste sur la forme. Mais parce que na bandelango a wana be mission na yo, bato batala rabiso, ba ebi ke na kati ya guerre oyo qui a raison qui a tort. Et bon on a tezo mon anat. Oui. Comment se fait-il tu as évoqué ma message ya maman na biso si la bisalo SB combat. Tozo ya wana pona communiquer ya maman oui. Nazo ngana pesa exemple kana kati wana otiko sala communiquer ya makambo ya SBK après démarche à papa de la foi batebele bazui nini mama si la bisalu asengi pe mais tala sikoyo na story na ye après ko senga pe na story na publier banani bato basataka direct na Bellevue. Na story ya maman mais bota na story magam na oloba à moins que longo après 24 heures sur na story ya nini ya Facebook. Il y a Facebook. Il y a si la bisalou après qu'on message à paix à publier. Est-ce que tu vois? Ngano tu as un problème. Na lancé message à paix. Mais après na simananga na simanango na affiché batu oyo ngai na ebi ki basataka na yo. Est-ce que ça une façon ya kolobate que non ya kobenda bango pe matoi ki omoninga déjà sina sengi kimia ale bino 4 bino 4 na liko yo katemino kona bino do fongwa il faut que pe wana ezala durable na ba famille nyonso peut-être ko ikozala na likanisi wana te
tadi ngala pa musala ozo sala ngana zo encourager au continuer la démarche. Pourquoi? Merci. Parce que l'émission to salina yo message batou pas capté. Très bien. Nazaki na abakouk mo hier. Trop discuter kaka to solo là. Na ebisi nga omoni ndeto kipe bino suster na tuni biso banani. O biso famille bota na bi o ngai nazape abakouk. Parce que naza fan ya ba théâtre ya sila bisalo. Nazape ya bakouk. Nazape famille bota nazape pechalov so bolingi to benga na bongo. To longo lango ke na fanatique ya théâtre. Très bien. So yango nezo arranger bino to chabongo mais nga na constater que bozo finga li susute. On dirait bozu mot d'ordre à partir à likolo, ne bozo finga bo bimisanga mabe. Très bien. Ah oui. Mais après qu'on affiché les sous kaka batongo oyo ba finga ba belle fille. Après que s'il a affiché batongo les sous kaka ba finga ba belle fille. Moi je me dis on dira ça na pour ça guerre ici là. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon. Mais nous avons besoin de la paix. En tout cas, nous insistons que la paix est régnée dans la famille, dans l'ibota, dans bisonion, so ba etozo ko sala. Nous avons besoin de cette paix même pour le business. Ah oui. Si la belle vue, ceux qui basangi si basali projet moko ensemble, bache pechanga, bache dinana, bache bobo, bache ba moyen na bango, et que la bombe, le loto na mboko toko mo beta li solo ya industrie ya cinéma. Ah oui. Toko mo beta li solo ya industrie ya cinéma. Parce que pas plus tard que na landi ba émission ya batebele na ba fingara de l'autre côté na ba fingara kotoyo. Na landi émission de roman na moni ya chef vidéo ya nani ya Bellevue tant oiseau encourager si là tala kutu soki na tie na scène apesa kanga plus que on ose là siko angle na ya perception za nini Bellevue aza fanatique ya si là na cha vidéo pour na l'accent ninga banda okumisa Bellevue ndenge azo ko humilier donc eza la lokola humiliation et pas Bellevue. Oh angle mususu ya perception neti biso bato to yekoli moi management to yebini soki to ana besoin to ça la publicité à produit na biso ngana ko bando yebisa yo ke omoni yene ngaza boy aleki ngana maele parce que nana besoin place on a affiché yo. Très bien. Na lobi ke ye aleki ngana maele parce que je vais t'afficher. Donc moto za joba amoni ke nenga bande ko kumisa ye boye c'est que abanga kae to alenga kae o ngata na talia ngono bia bana basio yo Bazaki force. Bazaki vraiment force. Parce que apparemment Bellevue a hésité à quitter couper sa koloba qui style la son na scène après ça plus que on a osé là a hésité à quitter. Je pense que baluka pe vidéo assis là o aloba bola mo ya Bellevue bon comprendre que Isaki tom susu il faut na tchena mapeka na po ba monaye. Ah oui. Vous comprenez? Donc polémique oyo po ici là. Po ici là-bas, tu es obligé de monter. Mais tout le monde démarche en bandi. Makambo to senga ki awa na plateau na yo kaka démarche en bandi. Très bien. Papa de la foi a yoki message na biso a entamé démarche à sanctionner. Mais pour na place na monika ka moi nini fala sanctionner muto asali mabe. Pour ndenga za ona tia zo observer ayebi muto asali mabe. Très bien. Publico ba ta la biso ba ni muto asali mabe za mutu tel. Moi je mettais les noms pour n'abimisa parti prité. Très bien. Les attaques aux parti pris. Mais mon temps ça m'a bé. Bisogna stuebi. Mais le quoi ça ne on a biso. On a besoin qu'on frustrer été. T'on rappeler kaka osama bé bongisa. Et plus grave encore notre autre émission il y a vient abiso mongo à tika théâtre boy mbondo. Une bouche qui parle trop boy sans réfléchir. Alouba qui est belé aussi sur le président Elombe, ça monsieur. Comment ça insulter le président Elombe? Soit une erreur, on vient pour le recadrer peut-être. Mais comment on commence à niveau wana? Et Moutabongo après, ndé na yoga ki pa ba coupe mongo wana. Non oh, à solo la na mer. Est-ce que ça normal? Ça tout le monde est fanatique. Mbondo on peut l'identifier, on le connaît. Quand il se permet ayo lo ba makamba bongo na kombo ya président Elombe. C'est pourquoi je dis président Elombe azwa mafinga nyos oyo ba kuku ba fingi acha de côté a Lukasila a Solanae. Voilà aussi yango na lobby wana déjà zali passé et kozonga lisusu te depuis dimanche déjà message à paix et pesami tozo kozela image à sika. Mais après avoir justement l'image à sika c'est difficile et bima déjà makamwana si la fois c'est détaché na ba chroniqueur wana nyos ba finga batu na komonae.
Si la fois Kabonana Bango, c'est clair. Il y a la paix, déjà tout le monde a lancé un message. Il y a paix pour ne pas. Rwanda, Ouganda, Obunda, Nini, Brazzaville a lancé un message à paix. Mais Rwanda, Ouganda, na terrain, on continue au Bunda. Message à paix en place dans les années. Message à paix déjà, tout le monde lancé. Tout lancé. Pasteur de la foi Azali Papa, Orana Ezali, tant il y a lobby et Yokani Makasi kolega Oyobiso Tolobaki. Très bien. Mais seulement message où il y a péto en besoin. Na place où si là comme maman soit commis, azwa photo mo ya yena belle vie à publier. Voilà, mais est-ce que ozo comme on a azwa photo mo ya yena si là à publier moi pour makena limite. Yo ozala rapper moto ya mayele. Ozo comme on a te image ya lobby comme on a papa Lombe, papa Masumu. Maman Bellevue, ce qui maman si la azala kawana, balina qui kosala soit moi serré maboko, sali moi message ya paix na aux yeux de tout le monde. Il y a qui la paix et le comment boya bien belé l'autre beta di solo mususu mona mboka ye mon dire ba. Vous avez la réponse, il y a place problème aux autres. Demain vous avez eu la réponse, il y a place problème aux autres. Mais hier plutôt non bata demain. Hier, ouais, hier vous avez eu la réponse, il y a place problème aux autres. Aujourd'hui, mon dire balali où vont les choses déjà. Nous espérons nous amener à la grâce qui a totale et kota na ba famille na ba bisika nyoso parce que biso tozali na besoin kimia. Ba réaction nanu ya ba comédien. Mon dire ba réaction nanu ya ba comédien par rapport à comment était papa de la foi à s'humilier à matin à podium à Fukami à Sengi pardon à Sengi à la fin que bidomi balé na otika la go jouer et si longtemps que kimia et quotité à Sengi ba comme ba chroniqueur na ba chroniqueuse nyoso pardon est-ce que ozo monate que ezali lokola danger moko boye papa de la foi à fundi bande konaye omi balé et pas ya nzambe oyo baza censé il y a peut-être na l'abstant moko boya ko sluka pe ekota totalement na secteur wana ya théâtre pour ba papa lokola be lombe ba continuer ko finga maté tadinga la pa soyi batumsu ba emboîter les pâtés na place à pasteur de la foi rolo à jouer ba cha pasteur Nzao et puis le théâtre continue. OK. Donc ceux qui battunyo so ba emboîter les pâtés il y a luka ko sangisa bango et puis ko sanctionner bango après au cas où ba yo quitter na place à pasteur de la foi ba cha pasteur Nzao ba pasteur ba koma bango pe belé na théâtre ba ko cha bango théâtre etalama na fille mère pasteur de la foi jouer et ta maté les autres talents. Donc démarche au pasteur de la foi à bandi oyo pour s'isoler pour aboutir à quelque chose na ebisio papa Elombe papa Masasi présent Saïsaï et papa Masumu plutôt présent Saïsaï. OK. Il faut pas emboîter les pas. So esimbité ba sanctionner. Ndenge to abo biso nyonso total na bango. Na mutu azo sa mabe ayebi ke nga mutu na sa mabe. Pour mon équipe présent Saïsaï à Lobaki aussi la même chose à Lobi. Occupation nyonso tozala ki nango nous avons abandonné pour venir ici. D'abord pour nous yoka makambo oyo aza ndeko na biso mais aussi c'est un serviteur de Dieu oyo ekobima na munoko na ye mais asengi kaka paix en tout cas nous demandons la paix à tout le monde et aussi juste après hier aujourd'hui gloire à Dieu maman Sila nakanisi yo pe na téléphone na yo oza na communiquer on a toyebi peut-être eza page na ye officielle ou bien kaka bango ba vedette moi ba page ezalaka moi ebele na ba kombo na bango eza page na ye officielle ou quoi toyebi te mais lorsque tu as lu le message ya maman Sila en demandant la paix na bandeko nyonso kimia ekota na ba couche ya batu nyonso bisika nyonso ezwami bango est-ce que ozomona te que non ezali pe récite ya ba démarche oyo pe papa na biso Mayata asalaki pour chercher ya kosangisa ba ndeko na yeme balé à théâtre. Bonga lobi to bandinde. To bandinde ko avancer malé mais parce que na monoro ya moko ba chroniqueur oyo ba détracteur ya Bellevue moko o se déclare ka ba cook à lobby qui Mikolo to sa émission ti. Ah OK, à lobby Mikolo to sa la émission Mikolo pa ko sa émission ti. Ah OK. Voilà. Donc, c'est que déjà, quelque part,
ekomaki babendi bao matoi parce que sans remarquer bao fingati bakomi je parle pas au nom de Abakou, je parle à mon propre nom ba émission na bango nyonso ekomi bongo c'est que quelque part certains babendi bango matoi mais après ko benga matoi SB azui le susu kaka bato na bafingaka ache bango na story. Est-ce que c'est une infraction? Théo bafingaka, c'est ça le problème. Fallait aloba elo mukwawa. Ce qui permet mon amour à manquer au respect, ba misu swana bosani. Ba ko mbote le pas. Pour mes alliés afingaka oboyete. Mo sanctionner nanu. Oteye nanu. Ah OK. Business oyo, ils en ont besoin de promotion. Mais promotion est anini. Tu as filmé ça analyse. Si tu veux critiquer, oui, c'est pas un problème. Tu fais un plateau, tu vas dire entre film et SB, na film et y a Bellevue. Tu monique na qualité à scénario oyo, ils ont mieux que oyo. Tu monique na qualité à image, ils ont mieux que oyo. Très bien. Tu vois? Wana tozana nous bien. Mais ça tu comme na niveau ya mwana wana Bellevue. Mwana wana eloko wana. Azana ici là non on a tout comme un débat mususu. Très bien, très bien. Donc bateau ba ko ça débat, il y a comparaison, il y a comparer ba produit nabino. Il y a comparaison, il y a ba produit nabino, c'est différent. Na bateau ba ko ça là ba débat, il y a bino bateau. Ba vie privée. Voilà. Yango pe papa lobby comment na niveau à insulter physique à moto. Mais attendez. Lobby il faut atala boy. Bazo finga maman Sarah avec toute sa famille lobby et salanga motema passi et salanga motema passi. En tout cas nous espérons que makambo malamu et salema bande konanga message na bandaki kopesa ngo depuis na ba émission musu na salaki ba mesana kana musali nzambe te ba mesana kana serviteur de Dieu te. C'est que papa Mayata Sali ezali peut-être depuis théâtre Congo et bandana donc salemate. Alobi même il y a certaines personnes peut-être balukaka ko humilienga bazwaka occasion te melelo peut-être bakoki ko profiter pour bazwa occasion oyo. Alongwe na place azalaki amati na chair. Vous connaissez tous la définition ya chair. Boyebi signification ya chair wana. Akia fukami pour a prononcer malobo nyonso a prononcer ki wana. Toute personne qui va se mettre derrière maloba oyo pour na koluka azala lokola contrepoids moko boye ko sala makambo esengelité, le bon Dieu va frapper. Le bon Dieu va frapper. Pasteur Amouki azalakate, pasteur Yamounene donc azalakate, ba meilleur ami bazalakate, era matina chera komi mutu mususu. En tout cas, et kozala quelque chose de bien ce qui réellement, parce que moi je le dis déjà, mon dire baso koti na communauté à Maman Belleville le 15 mai à Sala message moko à paix pour demander la paix na ba comédien nyonso na ba chroniqueur nyonso toti ko kota na ba vie privée boyaka pour nous soutenir rien que musala na biso et non autre chose à senga kiango depuis le 16 mai. En tout cas nous encourageons ba comédien nyonso. Personnellement aussi j'encourage maman aussi la initiative ya ko communiquer ya ko chawana bande ko nyonso batanga. Je pense que tout un chacun na ko na ye azu par na ye mais toza maïle na bango. T'as dit ngala pas? Ouais. Ko communiquer ba message à paix ça bien. Non bien ça démarche oyo e bandi. Peut-être que ezo me mabiso na sens wana ya rochaki miango. Mais la meilleure façon plutôt ezali sanction. Ah OK. Et ça sanction c'est simple, moto ko finga na kombo na ngai. Mbano na ezali. OK. Direct qui va le faire après? Mututo salango. Heureusement sikoyo omoni sikoyo na ebisio moi qui m'y côté parce que ngazaki vraiment ta dernière ligne de défense abi ba tout ça sous cette boyo pesa bino gaz na ebisia to boyo na bino pesa gaz et commis sur ma message oh total émission na bino to boyo pesa bino gaz. Ah OK. Nabité déjà ngai na ya na parti prité. Mais seulement kolobagina fanatique ya pechanga et l'acité que na lingara Belleville ko lingana ko da fanatique est différent. Très bien. Na fanatique ya jeune aye en tant qu'actrice. Ko solo la moi trop et ko bota moi ba affinité c'est bon. Oui, mais yango tende l'acité que ngana linga Belleville té. Na ko linga été mais na mona musala osala. Musala zo sala zo ganga. Na ko linga sila té mais na mona musala zo sala. Ya on a lobby ndenge le message à paix c'est bon. Imaginez ndenge mbondo aleka ki wana. Nani
excusez-moi, bon, tout bien gravé. Mon tour, mon soir, mon père, ni mon sous, on dirait, faut l'attaque comme on aviez. N'est-ce pas bon, les cas qui wana. Qu'on s'adressait directement à président Elombe. So ici, la zone qui téléphone à Benga Ebisi et Zambala Souka. Ko sala makamona tena kombo na ngai. Azana liste abatunyo so ba ofinga na kombo dai. Azana liste on. Est-ce que soit sala qui to koye bandenge ni papa? Sora sala qui to mona e kata. Neti boy moi je suis sûr que certains déjà besoin mot d'ordre. Il y a un moment ils ça sous émission té. Ba mo sa émission non lo bana pa ya ba cookte non lo bana par na ngai. Donc comme il ko engagé et comme il ko engagé yé moko. Et comme il ko engagé yé. Mais atika ouais atika ndeko. Ndeti moko lobby to zala ki lobby nini. Moi na kama photo na non koka ku photo te to yambi fi mo kuna ndenga tumbi pape lombe. C'est que donc tous qui soit na yams. Mais au moins nous avons donc essayé quand même yako recadrer un peu émission on peut écouter na chaîne on a téléchargé on peut nazanango. Alors ouais nazanango en tout cas c'est choquant mais bon vous prenez une fille comme ceux qui Miss Lolo na yebi écouter so donc à sala kani. Est-ce que elle a le courage de venir à recadrer Moutuloko la papa et l'ombe. Parler, ma bé, donc Coco, la papa et l'ombe qui a 2 enfants, peut-être plus que bande de sur le plan intellectuel. Ceux qui sanctionnent Zate Maramou aussi, la Tebatou Souba Lobinini. Balobi biso to liara wana tant to lobela asila bongo tant to finga belle vivonde to lobela asila ba fani ya ba cook ba tala ka émission na biso ba commentaire écoute la biso mokie donc ceux qui to arrêter hémorragie to liate mais est-ce qu'il faut manger seulement dans le bêtise ba koki ko arrêter ko faire arrêter bêtise o eza simple ok eza simple na obandele lokoyo biso nyonso ba to ta la télévision to yebi nani oyo azana faute. Et puis nani oyo azako s'appuyer énergie na yazo zwango na guerre oyo. Ah oui. Toyebi. Ah oui. Ah oui. Toyebi. Pour que ala ki sabiso que réellement ça a besoin de monter à sanctionner muta ko leka fini na kombo na ngai na porter plainte. Très bien. Net. Voilà, un dernier mot par rapport à Lelo. Pour tout le monde, Kabouana déjà, mon ami, Dieu merci mon dire. Mon ami Yasuka émission Lelo Ezali, félicitations na Top Media. Merci beaucoup. Na musala oyo vraiment tous aller ensemble. Lelo message les a capté. Président Elombe, président Masumu. Président Saï, na ba colonion sur le roi président Bodo ba papa Massassi, bo emboîter les pas, bo soutenir des marches au pasteur de la foi bandi, à Pesitoli, bo yo quitter à sanctionner ti bo yo kana. Parce que so botiki bongo, pasteur de la foi a kozala isolé. A kozala décision mo bo ils en impact té. Très bien. Décision za kitoko ko soki batunyo so ba adhérer. De fois ils alla accompagner la sanction na ba sanction. OK, merci. Ouais. Président Moussousou les paroles Moussoussou Asuka, maman Silabisalou, maman Belle-Fille, bossa la démarche oyo to senga kibino, bossa la vidéo, bossa ngapé, bossa la vidéo boloba ke. Mais vidéo na elinga ki donc salema lobby. Vidéo na lobby l'église elinga salema vraiment bien quoi na habité vraiment na habité. Voilà. Et puis na pesi mbote na yamsi yambe babenga ke soda ya. Donc bamsuba continuer soda. Na pesi mbote na le partenaire privilégié, Lionel Monganza, donc mon associé, mon partenaire, n'a pas si mbote. Oui. Je salue toute la famille, toute la famille à Bakouk. Merci. Voilà, merci Nabino Bayenyoso Bolanda Gibiso. Moi c'est Tadingala pour notre émission ici Liawa. Je salue Jimmy. Wawa. Je te salue Bokeli. Faux jeune, faux nogomo. Jimmy Bokele Louawa. Donc, faux nogomo. Donc, c'est-à-dire, Nanenga Bonzambe Nazali. Allez, levez-vous les kalelo. Merci. Ok. Mon